Congo na biso ezaka pasi. Na Congo na biso bandeko nanga ezo salaka pasi. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, to ya kaka na ba dossier sika na Congo na biso. Congo na biso bandeko nanga makambo eza kaka. De l'autre côté, soki toye kotala na est, bandeko na biso ya ba Congolais bazo kufaka du jour au jour. Soki toye kotala bandeko nanga na mokili mobimba, to tala ka na Congo na biso mobimba, eza na bato ebele kutu ata ya kolia ezozanga. Bosala ba 2 jours, 3 jours sans kolia kate. Batu mosusu bandeko nanga soki totali bana mosusu ata kutu ba école ba okendaka te parce que na kilelo oyo ka ndenge boyebi bino moko ba école lisusu ya ofele eza te. Na kalawana tozalaki na mwa ba école primaire omona na ba quartier mosusu mwa ba école primaire eza le ofele ba parents ba osomba kaka mwa ba uniforme ba saka bana na bango mosusu ata ba saki te omona bana bazobimaka ka ba sachet na ba cahier ba otiaka ba cahier na bango na ba sac ba okendaka école. L'essentiel bana ba bando tanga mais na kilelo oyo tokomi komona ata ba classe ya ofele eza lisusu te. Donc so ba parents baza na mbongo te bana ebele bana mosusu moyen batanga ezate. Bandeko nanga eosala pasi soki totali Congo na biso ndenge ezokendele tito koma na ba 2030 2040 toyebite wana nzambe parce que nzambe na biso kaka azande nzambe ya bolingo place o biso tosukaka ya telemaka na ye na ndenge moko ya bien. Lelo oyo ba dossier ka ndenge boyebi ba dossier mosusu eye concernant makambo ya mbongo. Makambo mbongo oyo ezomona na te. Makambo mbongo ezomona na te sikoyo ka ndenge boyebi mutu oyo ba otalela lelo ekomika papa na biso Jean-Pierre Bemba. Bandeko nanga eza ya kobeba, bandeko nanga eza ya koinda, bandeko nanga makambo eye somo. Na minute okutu bandeko o babengaki mama Etoiline bazalaki ya kosilika makasi balobi mama Etoiline yo okotela ka papa na biso Jean-Pierre Bemba. La famille na fongola ma parenthèse na ndenge ya bien na kotela mutu te mais na yaka ndeko sala analyse nazalaka awa pona okotela mutu te. Ya même de ces personnes o balobaka ke non mama Etoiline bafuti yo pour ko ya kokotela bango bafutaka nga te. Na salaka analyse selon ba recherche nanga, na salaka analyse selon kinga moko. Na koki jamais koya awa pona koya ko défendre batu mosusu na moni ke muto osala mabe na ko défendre yete. Soki na moni muto osala mabe na koya ko défendre yete na ko loba kaka ndenge to salaka ba analyse na biso. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution moko ya kafu kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker bandeko nanga yo ozotungisa makasi na makambo kobota parce que na kilelo oyo tokomi komona batu mosusu ata pona kozwa zemi la famille omoni mutu anyokwami makasi ake na ba prière ake na hôpital akutani na ba docteur kingandi mais osimbaka te meka Gavker kuna ba solution ya somo ba solution ya kilikili pe ya kafu kafu ezali na système moko ya bien bandeko nanga yo mutu ozobelaka mukongo pasi mosusu kolemba lemba mosusu oyimi yo kapenza penza yo te benga Gavker azawana asungaka ba papa asungaka ba mama asungaka bilenge oyaka munene oyebaka tele pourquoi oyaka munene benga Gavker. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na makambo ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Avant to kota na mambo zindo ekozala moi bientôt ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka ba émission ya sika, bato sika pe bakota yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na yemoko mama lisi mpitu ya balisi. Bambote na mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya Tongo madame Judith Diampo Visa. Bambote nanga na yemoko madame Matrine Mafuta sans oublier bandeko nangai Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation lisusu kandenge zalaka bandeko nanga ba mapango koteka yango yo kande na lobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu e kozala malamu mingi bandeko nanga na kilelo oyo na mokili ndenge zotambola lelo nzambe akoki kosala ya bolamu ozo simba bambongo mais lobi ezalaka ya nzambe yango ezalaka toujours bien en tant que parent. Tango zana bomoi kanisela pe bana sombelaka bana na yo lupangu l'essentiel oyebike ata soki na zate bana bakokota na nzela ya kuluna te bana nanga bakotelingana te bana nanga bakozala bien futur na bango ekozala penza assuré na ndenge moko ya bien. Bamapango eza nango na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupangu na système moko ya bien. Voilà.
Kane to beta masolo ya papa na biso Jean-Pierre Mbemba na bandi ebele ya batu to uti kotanga to tanga kane to tala to yoka mama Etoile na zoloba ebele ya batu deja to tanga makambo ya mbongo ezomona na lisusu te mbongo wana ezalaki mbongo oyo ifale babongisa aéroport na biso ya Kavumu mais mbongo wana ti lelo bandeko nanga bazo comprendre te mbongo wana esuki wapi eke wapi na ndenge nini. Député na biso na kombo, député na biso national plutôt na kombo ya papa to benga e papa nga na pesa ka ba papa nyonso respect papa Trésor Lutala Mutiki atunaki concernant mbongo ba pesa éclaircissement atunaki mutuna epa ya papa na biso Jean-Pierre Bemba plutôt pour na éclaircissement sur mbongo oyo ifale ba bongisa aéroport na biso ya aéroport ya Kavumu. Alors ko sala ke non kandenge boyebi papa na biso alobi que non nanu ba travaux et bandité to sala ki ka ba publicité selon ba démarche. Il paraît que kandenge boyebi bandeko nanga ba gouverneur na ba ministre na biso basala ki déjà dépôt ya mbongo ya 30% pona makambo ya aéroport na biso ya Kavumu ekende liboso, mais jusqu'à présent nanu baomona tandenge babandite baomona eloko moko te. Et pourtant selon ba gouverneur na biso selon ba député na biso balobi makambo wana batiaki ba makambo nyonso na mesa projet wana il fallait normalement ebanda depuis le 11 avril 2027 et 2024 plutôt tozana 2024, mais jusqu'à présent baomona eloko te et au salema na aéroport na biso ya Kavumu. Donc ezaka kimia makambo ata moko te ezo salema te. Tuko mutu wana selon ba explication selon ba information ba pesi biso mutu wana oyazalaki à la base ya kobongisa aéroport na biso ezande papa na biso Jean-Pierre Bemba, mais jusqu'à présent baomona ka silence baomona ta musala moko ezo salema te. Yango bandeko nanga ebele ya batu bayaki kotuna mama Etoile siko makambo wana eza ya solo to eza makambo ezo kende ndenge nini. Yango na lobaka toujours na Congo na biso tozana ba ka ebele. Na Congo na biso tozana ba dossier ebele ya makasi. Et surtout, laisse-moi vous dire une chose. La plupart des gens quand tout le monde a papa na biso Vital Kamerhe aza président ya Assemblée nationale, quand tout le monde a papa na biso Jean-Pierre Mbemba aza ministre ya transport, quand tout le monde a ndeko na biso Constant lelo aza ministre ya justice, la plupart des gens tozala kaka tolali tolamuki toye na ba dossier na bango na ba réseaux sociaux. Eza na ba dossier mosusu ezalaka ba dossier ya solo, mais eza na ba dossier mosusu ezalaka ba dossier moko ya lokuta, ma dossier moko oyo la plupart surtout biso ba congolais toza batu moko tolingaka toujours kosambwisa baninga, tozalaka toujours batu moko oyo tolingaka tolingelaka ka mabe selon ba source d'information. Kandenge batu na mama Etoile avant na ya kosala émission na kendaki ko se renseigner na kotaki bikota kota nanga, mais ba place nyonso na kotaki sur 100% ezakaka na 20% ya batu oyo ba pesa ki information que non makambo wana projet ya solo papa na biso Jean-Pierre Mbemba azwi mbongo mongo ezomona na te, mais 80% bayebisanga balobi te dossier wana toyebi yango te balingi bakosela nde papa na biso Jean-Pierre Mbemba. Imaginez 80% balobi ke no balingi bakosela papa Jean-Pierre Mbemba, mais 20% elobi ke no eza ya solo. Bandeko nanga siko nga na okende wapi na kende na 20% to na kende na 80% ezaka pasi. Yango ndeko nanga congolais telema lamuka tolongwa na ba distraction oyo ezoboma biso ba congolais mingi tolingi distraction makasi ole to sala makambo oyo eza ya bien makambo oyo osala keno Congo na biso ekende liboso, mais na Congo na biso distraction nde yango wana biso tolinga. Kande na lobaki na ebandela émission nanga ke eza na batu mosusu soki na ye kosala analyse, la plupart des gens bafinga nga omona kaka basi bapesi yo mbongo kutu eza na batu mosusu bapesaka biso mibali oyo tosalelaka ba analyse, tout en oubliant que
Tango to sala bémission. Moi, personnellement, je suis une femme mariée, mère des enfants. Mais au moins, batu mosusu quand na yeko sala analyse yawa ya papa na biso makambo mbongo na yeko tia moi éclaircissement au moins batu mosusu ba koya ko yebisanga ke oza moi si andumbo bimakana mutu kingane ezalaka bongo. To longwa na ba distraction cher congolais. To la musaka misu. Olie to yaka to bandola naka makambo moko ezata na tina te makambo moko ya buzoba ezalaka malamu. Totiaka ba conscience na biso bisika moko totala Congo na biso lelo oto vota ki président na biso deuxième mandat na ye yangoyo est-ce que na deuxième mandat na ye kanenge to kende 5 ans lelo oyo déjà année tala te to kota décembre oza déjà une année est-ce que na ba projet na ye ba promesse na ye oya tiaki na deuxième mandat na ye est-ce que azo réaliser yango asi a réaliser ata moko eza ba biloko congolais il faut fongola kamiso mais congolais a Olanda kaka ba place oyo muto ye na babuzoba na ya komi wana omona congolais ba komi ka kofinga sans kolanda sans koyeba nini ezoleka na Congo na biso ezalaka pasi pe mawa ezaka pasi pe mawa lelo oyo je m'excuse ba page comme ebele et surtout une chose à savoir la famille est que la plupart des gens ya ba page o ba yaka surtout ko sambwisa ba konja mboka na biso bazalaka ba Rwandais ba fongola ba page ebele sur ba page na bango wana bazalaka kaka makambo kaka ya mabe pona ba konja mboka na biso siko ba congolais comme tozalaka kaka soki omoni likambo mbala moko komi kofinga soki omoni likambo ozata na tante ke non na étudier situation oyo te oko étudier yango te. Mais congolais ala kaka soki amoni ba poster moi eloko boye ba komi ko finga papa na biso Jean-Pierre Mbemba kana ba photo oyo parce que eza na ba page o batiaki il fallait voir de commentaires combien de gens oyo ba finga papa na biso Jean-Pierre Mbemba ba finga sans koyeba est-ce que makambo eza ya solo est-ce que makambo oyo eza ya lokuta est-ce que bazo kosela papa na biso Jean-Pierre Mbemba est-ce que bazo loba makambo solo mais ba congolais comme toza ba batu moko mosu to rozona kate toza batu moko bandeko nanga to mesana na biso kaka na kofinga to linga ka buzoba ba congolais ebele ba okota na ba commentaire pona ko sabola papa na biso Jean-Pierre Mbemba et ce qui n'est pas bien congolais la muka salaka makambo moko ya malonga kotaka na makambo moko ya malonga kokotaka na makambo moko ezata na mutu to na makolo te eza bien te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Voilà, quand on a lobaka biloko kitoko yumelaka nango te, la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso, suka penza makam nyonso yango yo, tokomi na suka kande to obeta masolo na bandi ebele ya batu ba otanga deja awa, donc boyeba kake no biloko nyonso tomonaka na ba réseaux sociaux eza biloko akondimaka te. Parce que ndenge za boye bandeko na biso ya ba Rwandais ebele ya ba Rwandais basi ba fongola ba page na bango wana objectif na bango eza que ba sabola ka ba konzi ya mboka na biso siko bino ba congolais biso ba congolais soki tokolala pongi yango mona biso ba congolais lelo tokomi ko boma na biso pourquoi parce que bango na basi ba koteli biso moko ba congolais to comprendre te
na Rwanda wana ezaka pays muke me bazalaka na bolingo makasi me na Congo na biso ce n'est pas le cas. Biso bolingo ezate tozo ina na biso pourquoi parce que tolinga kolanda makambo oyo eza na tina te yango tolinga kolandela me makambo eza na tina makambo eza na valeur tolandela kango te wana eza congolais alors lamuka longwa na buzoba ekozala malamu mingi.